Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère ou au coin de la planète vous vous trouvez. Bienvenue déjà dans cette émission News de Kin avec moi Betty Masengo sur Libanga TV et Canal Future One. Je suis là, Betty Masengo, la journaliste internationale, la belle dame, la sublime, la star. Je suis là pour vous servir comme d'habitude. Salutations déjà à l'ingénieur Dave Moubama, les papas de Joyce Davlin. Je pense aussi à celui qu'on appelle donc champion Kayembe, Nokwabana na Kenya Blaise Kava. De gros bisous à vous, de gros bisous à la joie à Mbado Pichuna, l'hymne national, maman sociale. Donc depuis Paris, salutations à la sœur Julie Mindele. Donc je pense aussi à Tommy Nakati à London. Donc salutations à vous. Happy birthday to you, that happiness for you. Donc l'ingénieur Dave Moubama, les papas de Joyce Davlin, enjoy your day. Donc God bless you. Donc le bi Nzambe, on dit toujours que du bonheur pour vous. Nzamba Baxel Susuya Mingi, que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège une année de plus. En tout cas, ça s'est fait et ce n'est pas donné aussi à tout le monde. Et donc joyeux anniversaire à vous. Merci à ma maman chérie, maman Kati Bakissa. De gros coucou à vous. Staïdi Benecha. Donc Bendicap. Aujourd'hui, je reçois pour vous Ange Ampilawa, Balobi Yeming Ming sur mon émission. C'est que actualité Zali. Donc on est dans le bar toujours. L'actualité nous oblige, on ne peut pas s'en passer. N'est-ce pas Tommy Nakati à London, Poyo Ebi Masolo, Oyo, tant déjà Ningi Singa. Donc le Betty Masengo, donc Moussala et qui est toujours Kitoko et Tosenga toujours bas soutien na bino nde batubo benginge belé balobi affaire mutakalisation héritier Wata na be makambu ya soni makambu oyo ya boye nanya do sala artiste na biso makambu ya boye nanya do sala artiste biloko ya boye batu ba benginge belé ba Betty Masengo pesa biso non news parce que yondo olobaka news de kin. News ya solo et outarani na news de kin avec Betty Masengo na Libanga TV et puis na Canal Future One. Ndena le bara toujours s'abonner. Tous on a âge en pilawa. Bonjour, bonne santé. Bonjour Betty Masengo, santé bien. Voilà, ba fan bazolanda biso balobi YouTube eza ya koyinda actualité héritier watana be mutakalisation et belé balobi yango na banenge na bango mais biso na émission peut to ça analyse selon biso donc ça kaka selon mayele na biso selon ba idée na biso selon réflexion na biso to remeka un peu kolobela makambo etali vidéo oyo iso circuler na ba téléphone ya batu tout bazan na vidéo oyo ya makambo etali mutakalisation ya héritier watana bena fiwana madame wana Naomie Mbado donc balobi mekana ko pesa point de vue na yo tant yo tali vidéo wana po yo poza na chombo na yo na na téléphone na mona kiango ezanga ndeni talaka mto lobela mambongo tango likambe zali faut ba bwakela nga pona lobela ngo voilà mekana ko pesa biso na tant yo mona ki vidéo wana au juge on ondeni. En tout cas vraiment tant on mona ki vidéo ana et ça linga pas si peu mawa na seki na nukutu et seki nga kutu makasi na seki vraiment makasi héritier elo kwa sali vraiment ezala raté vraiment ma héritier qui sala bongo et seki nga koyoka moi passe vraiment na yoka kiango eza ngo pe passe pesa na yoka passe pesa te po ezaki eloko moko ye moko asala kiango na sentiment na ye yango sko et seki nga makasi. Asala qui on a sentiment na ye et puis quand la vidéo on a bien comme on a yé moko penza héritier azo filmer la téléphone na ye moko donc c'est comme c'est ça qui plaisir il y a entre bango mi balé mais la dame en question yekuta bana ko boyanga na yo ki a oloba arrêtez de faire la vidéo azo boya ça la vidéo c'est que yenda linga ki asala nga vidéo na po apanza sambusa moi si on attend ngeni maman vidéo on a ti tango ya ça la vidéo ye tango mona ki muba héritier du téléphone na ye atie azo filmer ce qui azaki na posa ba filmer été quand tango héritier banda ki mbala moko ko filmer il faut aboto la téléphone wana alinga ngote tellement ya tiki na ba sentiment na yo na yo moyo kaka makamni na banda ki osa na be pemeli wana azaki na sentiment nango ye moko sepele bongo ke mtakala na ye e sambo boy en plus il soit za moi salibala pona ngai vraiment héritier
héritier sali bien pona nini aza mwasi libala fala bala afanda kana mobali na ye oyaza na ye mobali yango pe lisusu aza député il faut afanda kana mobali na ye wana ye azokolanda lisusu mobali musu libanda wana eza nde punition nzamba pesi ye ete ke mwasi penza ayebani na ye penza te malgré ata image na ye monani elongi na ye monani biso ba ope to yebaki ete to moni maman to yebi na artiste na mwasi on a mutu réputation et baby plus c'est artiste musicien na biso héritier watana parce que ye monde entier ba yebi ye aza monde entier eyebi ce peut ok totali ba eza neti ye moko mtalinga ke sele loko abongo bezi na salaki tellement album na ya moni kaza na fête aza ya kokita aluka ndenge nini ke akomatsa ngenge na ye azonga lisu ndenge aza ndenge azolinga siko abwaka album na ye yango asalaki eloko abongo eza ndima nzoto na ye penza mobali cité mona na mutu nyonso mona ona bana mike na mikolo ba mona ngo ebele bazo sangwisa ngo na ndenge et donc na ndenge asoni quoi pona ye amona ngo za ngo problème te pona ye amona yango za problème te ce qu'on est pona ye amona problème sur eza condition o ba pesi ke po o fulama il faut ça le loko moko abongo amona o mabete mutunda sambwe makase za mola mwasi wana Naomie en plus aza mwasi libala Naomie ndemde muta sambwe vraiment makase mais héritier batu ko sambwa neza lokwa ya mwasi wana te lela perdre libala. On était que des infractions. Quand une femme mariée, na modèle à bongo, au biminaye, au filmé, au publié, en gros, sous le monde entier, moni en gros. Est-ce que justice n'a pas ce qu'on dit la likambo? Est-ce que héritier ou attendez pour nous qui que on a interpellé qui est à ça là qui n'a parqué, hein? À ça qui n'a parqué il y a grandes instances. N'a évité na gombe oui. Est-ce que libérer artiste tôt? Maintenir nos artistes en attendant ça la banquette na ebité mais quand on bango eza infraction te eza infraction mais c'est total lié moi ngande nazo condamner mingi moi mwasi wana ayebaki aza mwasi libala pona nini ke ndo ndimba mabongo surtout ba fille net ba yoka ba fille oyo biso to yoka biso ba basi oto so sala ba émission ba internet biso nde bozwa kama yele il paraît que moi là moi c'est pas ça la ba émission afinga ka héritier que héritier za na sida siko héritier par le binet ya sambusi afingi yebo prouver ye parce qu'on est approuvé. Yes, quand on a baki mama bongo kelelo na sali mutwana mabe na lobele mutwana mabe mutwana ye pene nanga il faut na za na moi distance nena ye bandenge nini ya kozana mutwana po mutwana déjà na lobela ka il kamoko mabe et sala ki ye mabe il faut na ye parce qu'on ndenge nini on a kozala relation ngana ye voilà. Donc, il y a un moment que peut-être la fille en question, la dame, ou salaki a kanisa qui hérite l'ingé na bolingwa solo, on a approché qui est. Or peut-être il y a besoin à l'inga qui na bolingwa solo, il y a besoin à prouver que non yo finga qui na na sida na bimina yo comme ça yo pese que peut osa na sidango et cause na ba jarwana. Azuye pe pamba eloko te comme muta sida bo sangani na enzoto bo o se protéger pété sidango pe ton dimana na biso donc sidango pe nde batu balobaka to mona pe profiter yango il faut pas ko finga mutu so za na profiter ah donc yo fingi mutu yo siko bimina mutu yango est-ce que siko ozui sidango to ozui yango te donc il faut pas ko linga ko lobaka surtout ba journaliste ebele bo sala musala na internet ah faut ko yebaka eloko nino koki koloba na eloko nino koki koloba te mais ange en pila wa est-ce que héritier watana biye moko assez filmé après sous image a publié ango to nde na landaki na yo ki version moko batu balobi que non ba yibaki téléphone musote téléphone ebunga bebaki apesa ingénieur abongisa nde ingénieur wana mutu akotaki na ba application amoni ba vidéo wana a publier ango oh ezali na téléphone na ye moko privé alors yep héritier watana be a porté plainte contre inconnu eza bongo héritier iye mokonzo to na mutu okende lisu ko publier ngo osambisa ngo bongo surtout moi si on a lisu a moi ça député ako créer problème na vie na mote ke ozana ba problème na batu ezate ke héritier ko sala biloko a bongo ezaka ndeke nde baso bakeza mutu oh ya somba azale na iPhone 10 siko asombi iPhone 11
na iPhone 11 wana ya sombi il faut alunga ba donner ndenge sote zaki na iPhone 10 wana atina na iPhone 11 mutu onda banda ko changer ba biloko na tango atie boye amoni yango tango ya moni yango ne azui vidéo wana après pe a copier na ye héritier biloko ndenge azali nango besoin azongisela ki héritier siko yende o atikala ki na o ya héritier pesa ki asele musala na téléphone wana nde muta ye ko publier vidéo wana yende vraiment mutaza mutu penza o bako kanga il faut balukisa nde ye mutu o asala ingénieur wana sala ki musala na o a publier mutakala ya héritier modèle wana na moi ça bato libala mais bana basa libala il faut bozwa mayele faut bote ya mana likambo oyo ozana mobali déjà na ndako yoko kende ko luka mobali mususu na libanda pona nini mobali ngwa ko kisaka ba posa na ote oyo ki olanda lisu mobali mususu ya libanda bote ya ma botike loko wana basa mabala o basala likambo leloko a bongo bazwa mayele batika ngombala sima basa ngo lisute po bota leloko eleli muninga na bino. Voilà, en tout cas c'est vraiment un conseil hein. J'ose croire que bande konyo so bolandi biso wana ezaki ange en pilawa ameki juste repesa ka conseil parce que eloko esali ekoleli ndeko na biso nde balobaka on ne fait pas la fête lorsque ça brûle chez le voisin ekoleli ndeko na biso nde to baka ezui chakunde ke ko sekate esali biso nyonso pasi mais epesa ka mayele mutu la mutu attirer leçon et puis tozala na maloba facilité to ba eloko nyoko ko lobo yoko koloba la mutu likambulelo peut-être alingela ko ba boule lobi kuna après 2 ou 3 ans akoko luka déjà ba stratégie ni na koko sala pour que maloba na yo ekangaka yo mokonde toyoki ezui Naomie Mbado o lelo pe libala na ye déjà commis un risque parce que la acte ça les actes moko déjà ouais tima sengu nazo Héritier lobi ke nde basali bongo ya kotika Naomie te ye kaka na ba koko ba libala na bango akotika ete na ba sentiment o ayo kaki wana jamais kotika e bongo delo misu wale fu la façon Héritier fungoli misu lokwa ndoki afungoli misu tina suka obi ansa comédien vraiment solo de on t'a poussé ansa lembeli yango nzembo. Ah mais je te lâche pas. Voilà, c'est l'ambiance de l'émission, hein, donc on comprenait. Et ça, hein, donc toi c'est qu'à la vision parce que toi la kanda mutute, hein, ça a actualité, toi fingi pété, et ça a juste ambiance car émission. Mais et ça bilan au quand même, bien que toi c'est quand même, et ça biso quand même pas si, et puis ça la Sony. Donc maintenant on comprend te makamwango, babolingo pe nzambi na ebite anja pilao. Ezo koli la bato belle et coller la papi Boma ba Roger et coller la Frank Stemma et moi son ba Gisèle voilà ezo koyela rakaka lelo ya yolo un jour pe kolela anja pila ouais koyela ngate e koyela ngate mama bongo e pa la ngate pa la nga musika pa la nga za musika pa la ngate. Mais oui, que mon pays ça m'a bien makasi. Comment yo bimina mutu, hein? On soit image, on filme et puis on fait des carabozu partant d'autres tideli mutu l'internet, je sais pas. Ah oui, bon ramaele. On continue la chambre dans mobali, mitala maboko na on contrôler nous 4 coins sur ta chambre. Soit ko tia caméra likolo. O tali ba coins sur to boni ke caméra zate. O tomoli ku so tali caméra za total na sambeto. Bon ramaele likamo, la bo bando tala kalibela. Kokeka ngulungulu bo était vérifier chambre. Même so ba ko bata miso caméra o surtout ki bo pour au monyo bimi libanda. En tout cas, mais oui que biloko wala eza susu et qui to côté confiance eza li susu te hein. Surtout bande ko la biso o ba sala ba makamwa. Bongo to on le par héritier pour wana héritier kana eza image na e ba publier ango. Ezaki na téléphone na e moko. Mais na ba oyo bazalaka oyo ozala mobali na poto ozala Mwasi boye. En tout cas biloko wana ezala pété hein. Na ebité e régner carnet. Ya on a ina tuna yo. Siko kala ba mama ngoto banda ko mona ngote. Mikolo yo kana 2019 o makamba ngwe e comme na demo sakana te. Et c'est ça likamba kala déjà.
et bandaka là ou bien eza modèle à sika. Peut-être sous fin du monde. T'es fin du monde. Mais tout quand on le deuxième sujet la biso makametali na il y a frère tout ça. Moi qui babi alinga bala lisusu. Ah maman tika. Tozana basale la nzambe deux sortes. Na ya bien, na ya mabe. Mutu lokwa matu Samuel aza faux pas azala ku na évangéliste frère, aba frère ndombolo. Frère oya kendara lelo omone na tongo omone na église na pokwa soki na chetemba okukutana naye yodo omona ekuna kutana aza modèle wana c'est que poko taka place wana cheta tokutana na cheta oui na kutana na cheta ponga lobali kamezala mba mone preuve se balingi pe na tie vidéo yango pona na vidéo wana eza vie privée hein eza vie privée mutu na mutu na ba vie privée nga pe na koza na émission na fait émission to kabwani na koti pe na car mo pe na bendi na ngai moi tour moi mu pepe obi ka ndeza la l'ingénieur d'Af Mubama en chapila mo repesa la lango wa mama pasteur il faut tala ba milliers no ki okota yo za frère oyo yebani monde entier okota la biskani no ki okota faut banga ko banga batamukilité banga ndezambe o banga nzambe otali lelo place ngano ki okota so nzamba moninga e mabe de bango sko ba frère na basala o banga mutamukili na banga ba frère na banga pasteur o bata mozo banga mezo kande lokuta lokwa matu Samuel moi ça kufi même pas un mois lelo oyo azui Mwasi mususu a proposé en tout cas matu Samuel est-ce que ça longo besté est-ce que ça besté totonga la fois là on a bien beti maselo matu Samuel yakanika pona basa minene ya baguna alinga oyo bolinga mibala mike mwa mulai aza mwa mbinga mutu ala baguna ne pas baguna mais sikono est-ce que c'est solo na image on amona kina ola kisenga wana na eza pe na ba réseaux sociaux madame obo ya poto munene boya zoloba ke nzamba pesi azo sepela wala matu Samuel bazabana na mama yo vraiment ofandi na yo ka même au sala ata 20 ans ata 50 ans ozano na libala te ofandi na yo zo sala ba faire na yo esani mala mukoko takanda kwa libala ngo poso ki okoto ebike Mwasi mobala na sena ki okota après 5 après 3 ans na kokufa yo po ndimi na okake na kufa na nga pona esengwa mbongo oke mbongo oto botamaki tokutaki mbongo to kufa pe to tika mbongo yo nzamba taki mikolo na ezana okoma soki 100 ans yo skolobi tenga na okoma na 100 ans te na suka na 50 pona ni bana posano abala te afanda kaka bongo mama nenga za bongo azada na bana combien bon 9 wana nango bokola bango fa mama moko azala bokola bango mama bana 9 wana ya mikolo da bazali akoza ye matu Samuel azangi mwa musala ana mwa musala bon musala na banda ko se kipenda kunaye azali sute ke mutu mo ifa bala. Il faut pas matu Samuel a bala. Moi ça mi ça to kufa ayo zo au 4e parce que 4e autant au kufa to lobani ta sous 5e en tout cas vraiment femme de nuit na za matata makazi vraiment mais eza le loro mususu o bande ko wala na biso na ebite est-ce que ba pasteur vraiment ba fandeli likambo bien pour batala vraiment kaya frère matu Samuel vraiment au péana ko senga frère Patrice ozaka mukonza ba musicien chrétien ozomona likambo yote ozomona likambo te ozotala onka na miso ningi basa batu basila kokufa nyoso matu Samuel sisaka koboma bota no likambo oyo tala likambo oyo golden poi bino nyoso tu bosangani bofanisi frère Matu bolobela ye frère Matu atika likambo oyo neti ye moye abala mais azane na mwasi na ya butu mama liwata nazali atika la kala mama liwata na ye abokola ka bana ya boye même asalaki likambo wana te so ezaki ke yete mutaboma ka mwasi abomaki na ye mwasi na yete mutalexé mwasi na yete sikoto mbayo ki déjà azui mwasi mususa proposer déjà mwasi batu bolobani neti famille muba ya mwasi wana moi sa famille famille mwasi wana bakolobani bakoloba makasi il fallait pas ça bon il faut afanda na ye nanu afandi na ye atiki mamwana basi ya kobala akozwa ta mwa chéri moko bimaka na ye ya libanda bazana bango lisungi ya tigo azota mwa lisungi na tigo abandaka kosunga kae ke alindima lisu ba engagement ya kobala musapi ngwana ekota ba alliance combien de fois ba pasteur ba olemba pe ko pambola eti
afanda ti na kati église oya sambela vraiment est-ce que ba ko mona pa li kambo bati kango ka bo moi était surtout papa molimo na ye vraiment papa fandisa no mundimi na yo te ya no mundimi na yo bien kotala ba offrande oya ya ka kopia ote kotala ba dimi oya ya ka kopesa ote mais otala likambo mundimi no azana ngo zwa solution pour nango. Voilà, en tout cas merci beaucoup hein? Nous sommes arrivés à la fin, tout commence bien finit bien donc tolobeli 2 points oizaki analyse otosali makambu ya mutakalisation héritier Watanabe na ebité un conseil okoko pesa na ebité to Sukisa sujet à lelo tolobeli makambu héritier Watanabe ainsi que na makambu ya frère Matou Samuel olobi nini pour to comme déjà na suki émission conseil na pesa ba fille boza mayele basa mabala obali déjà fanda na mobali na yo kolinga te ke obima libando tricher mobali na yo o nyeso tu Naomie azomona o eza punition nzamba pesi tala ke loko ngonde yo salima ayeba ki pe kutute e amakambu ke basala ke ngo ka mikolo te ezada babolingo mo basi basale na bango banda kala mais lelo e ko bima na miso abatu botika ba fie botika likambo biso basi totika e loko zo boma biso basi zande lokoso eleki bino trop bakabele o babimisi bino eleki ozomona ka lelo changer lobi lelo boy lobi boy ozano pene lokote mais ozo sala kaka osala mobulu kindumba posa nini ozwa kaka eloko wana botika ba fi basala mama bongo ya basala ba vidéo bongo botika ya mibale na loba baba si so kina mba na chambre contrôler chambre keba na caméra cachée kolinga teke mbala simba téléphone keba et ama pesa deba bundo c'est que mobile fa kanga téléphone téléphone ya fungwama atatiki téléphone ya fungwama akanga téléphone pour il faut téléphone za polele mais atia kota caméra te bokeba na ba caméra Pona Matou Samuel no senga na ba konza ba musicien chrétien botika mninga na binote ba pasteur botika mwana binote bosunga ye na mabondeli bosunga ye vraiment bosunga ye botika ete boya tour c'est 4e akei 5e kozala ye moko Matou Samuel muto okufa to sangana biso nyonso to sengele liwa aokinde atika mambo sala oyo. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Hein. C'était la Ange en Pilawa. Hein. Donc, à petit point de vue naé. Donc, ça analyse autosali parce que à l'allure où on voit les choses, tout le monde a vraiment et tambola malamouté côté taliba artiste musicien nabiso, même côté à Indekolabiso frère Matou Samuel. En tout cas, Koyoka nouvelle oyo qui a lingi à se remarier. En tout cas, ils ont vraiment sitôt. Hein. On a Koko Loba. Ils ont vraiment anormal oyo ou tu coupe si ça Mwasi à peine même pas 2 mois après ya kobala sous Mwasi mususu to mona ba vidéo to ta mona ba réseaux sociaux que sert ngwana na pota to sepelanza mapesi mobile frère Matou Samuel. En tout cas eza eloko moko ya kitoko côté je pense ba pasteur bolandela na likam oyo pour eo ça la vraiment malamu makasité sangozo tambola kitoko côté hein eza biloko moko vraiment ezo kene malamu te na kombo ya église de réveil eza eloko mo malamu te voilà pona héritier Watanabe j'ose croire que à lobby azolandela banquette hein soki muto azwa ki vidéo na apporté plainte so bakangi donc plainte eza déjà contre inconnu muto akomona na soki yende muto asali que vidéo ane panzana bako arrêter mais eza eloko moko yepesa nde biso basi mayele donc toté ya mapo biloko aboye to en général biso nyonso toutes les mamans toutes les femmes du monde hein, du monde entier tous à la les po biloko aboza biloko moko vraiment et ça là vraiment kitoko côté hein comme on a vraiment eloko uto comme la Naomie Mbado hein oyo héritier Watanabe et ça eloko mo vraiment to sepe nango te pe saka biso mayele to soit vraiment leçon makas to tirer vraiment leçon na kati wana. Merci déjà à l'ingénieur Dave Moubama les papas de Joyce David
Daveline. Salutations déjà à la joie Mbado Pichuna, l'hymne national. Moto vraiment Sungara Fondation Betima Senguto préparation ya que nous côté là-bas orphelin biloko surtout déjà décembre yango tout en période ba fête. Donc numéro n'angeza affiché ndena lobaka anytime call me I'm free. Donc benganga et on y lingi je suis disponible numéro n'angeza affiché. Ndena lobaka my number is there ezawa nara affiché wana. Eza numéro à Betima Sengu rozwanga soit to komenga na WhatsApp, on va en parler sans on a besoin de couper sa contribution na yo et que ça l'a vraiment bien marqué. Serge Julie Mindele déjà na kata Suisse soit oui ma solo Tommy na kata London yo ebi déjà ma solo ndenge et zotambola donc vous allez bien vraiment et c'est ça vraiment Fondation Betima Sengu et c'est ça Betima Sengu. Merci déjà à vous tous, on se retrouve déjà à la prochaine et d'ici là portez-vous bien, n'oublie pas de s'abonner sur n'oublie pas déjà parce que News de Kin et les canal Future One et puis la Libanga TV. Donc il faut qu'on s'abonne à deux chaînes, on s'abonne à canal Future One, on s'abonne sur la Libanga TV. En tout cas, bonjour, émission sur Betima Sengu. En tout cas, je vous kiffe grave et bisous à vous tous. Merci. Ciao. Bye. Bye.